mbote lisusu bandeko na ngai tozongi lisusu na nzete likolo nzete pona kopesa bino kaka oyo bosepelaka topesa bino mboka kaka ndenge tokoloba wana toza kaka na krik ekomi ya tomilengele toyebi ngonga te toyebi te soki ba resultat ekoya mokolo nini ekoya na ngonga nini yango mpe nakolobaka na bandeko na biso oyo bazoloba na biso te ne fallait pas bokende toyebaki ke élection na Afrique ezalaka ndenge wana bomonaka comédien wana west africain ndenge alobaka te bato bazowelela balobi non mboka nini e avancé na matière électorale bao bapesaka résultat avant ba français balobi biso parce que c'est le même jour qu'on donne le résultat. Les États-Unis balobi non nous déjà vers midi on a le résultat. Africain place avant na kia bandi ko seka azoseka nini et pas na biso toza loin parce que toyeba nani a gagné avant que tu organiser l'élection. Toyeba ki yango mais tolinga ki to sala nini soki olobi ok toboyi to sala nini oyo moko d'abord oza capable ya kosala. Voilà la réflexion. Toko sala nini. Voilà pourquoi je demande na bandeko bo s'abonner na ba compte na biso. Ndeko Eliezer toko koma. Nous sommes là pour vous servir. Na mwana kololo pango. Kuna tozwaka ya kala totie ya sikaneti lelo bokolandelema mususu ya botala ndenge nini makambo elekaka na banseignant boyoka français ya banseignant na lomami ba wana nde batangisaka bana mususu bana wana basilisi be batangisi bana mususu kana makambo ndengwa panake na kisasa toyebi lo mode yango tolobi soki olingi proposer loko proposer yo za capable ya kosala comme ça tolanda yo même soulèvement nalobi il faut reconfigurer ba structure na bino reconfigurer ba structure na bino mutotali ka ba tendance peuple aboye otie communicateur mutotali tendance otie azoleka na télévision nani akolanda ye c'est compliqué. Voilà pourquoi na koloba mutuna par na ye oyo za capable ya kosala toza na posa ba juge de touche 2019 toboyi ba spécialiste ya kofinga na entre bino toboyi to si to lembi ba révélation toboyi côté tozo de la révélation zo pesa te yo ya révélation ka ya ko diviser ba ko décourager ba ko kokota na ba sentiment tribal oyo batu boyo tala dossier na yebisa kabino chaque jour ana kisasa dossier tozana ngwezani deko yeki mutu alobi lingala mabe batu wana bazo vivre batrocité ya makasi na est batrocité ya makasi bango na babundaka na ba Rwandais wana bolobaka ka Rwandais yo yebi Rwandais koleka bande kwa est ta soki olinyi ko yeba ba Rwandais tuna bande ko wana tuna babembe tuna bafuliro tuna bashi tuna banande tuna bandeko ozo tuna barega tuna bandeko tu wana bazalaka kuna nde bakoyebisa yo ba Rwandais bazandenge nini bavivaka ndenge nini bazalaka ndenge nini yo kovanda kana internet Rwandais deko yeki mutu awuti kuna azo résister contre ces gens là ailleurs parce qu'il y a lingala talobi lingala kaya mabe Rwandais aza Rwandais yangana tuna bino eloko moko bangala lingala eza munoko na biso boye sanga tribi moko elobaka lingala na Congo tribi moko même ethnie moko kama eloko ya mukibu ezala kata siko bomuna ka batu nini yana tuna ka pe batu Swahili banani Swahili bazalaka wapi boye sanga village moko ya Swahili na Congo village moko batu na batu balobaka minoko na bango
Swahili ezaka langue moko commerciale. O bazaki ko utiliser na bazanzibar kuna bazoteka bakoko na biso. Barabe bayena. Lingala, c'est la même chose. Ana Congo ezalaka te. Tangelanga Chikongo na ndima yo. Tangelanga Chiluba na ndima yo. Sojo kena Katanga bao bazolo baswahili bano kokuta oyo balubakati bazolo bakiluba. Tata tuba imun. Bazolo bakibemba murishani bakalamba. Bazolo barundi mukakwezi nakashi. Mbote na bande konanga tuba kolanda biso. C'est la même chose. Même na est, okuta banande bazolo bakinande, imushi bazolo batu baloba kandengwa. Baswahili bazaka wapi? Bangala bazaka wapi? Botika biloko wana ya tribalisme. Mobutu akoti kozala abomambo ka sala soki ndenge nini. Mais loko moko maintenant, c'est l'unité de ce peuple. Konde vile tikanda, ti lelo kolongola ete na Goma. Nzuzi wa mbo oyo akenda renye na Matadi na Congo Central. Koya Diallo na Katanga. Donc, ozomona, biloko ya modèle wana. Oyo ezonga ezala ba province, il faut kaka ba autochtone. Ça nous divise pour rien et ça nous fragilise en même temps. Tolingi totsela bino mama moko ya diko pesa droit de réponse na ye. Na makambo lupangu oyo totsela kibino. Ayepe kopé sa version de Fenaye. Didier Kibu. Mbote bande ko balandia to komi wapi to kutane to kutana ka to ndeto mesana ko kutana to lobaka biso to komi wapi to lera mutwangu elto imokote bo ute ko landa mikro ute ko leka batanga ki kombo ya mama Matondo Matidi Matondo na quartier Kinda na commune Matete place osaki le mala papa Dimonekene to saki bona na Njili na quartier 13 atanga ki kombo ya ndeko moko boy Matondo Matilde aza autara Brazzaville azana lupango na quartier Kinda na commune Matete biso comme na ba recherche to salaka mama bengaki biso alobi kombo oyo papa Dimonekene atangi bongo ayebi kombo azotanga wana bien toza bandeko mais bo yape na pesa no verso de fin na ngai mbote mama mbote bandeko ba kolanda kombo nani mama kombo na nga Matondo Matilde na ba dossier bele boyo kepi mama mikande bele boyo oyo ezali ba dossier namoni makambo eleki na télévision papa Dimonekene ya azokoloba na monoko menga na lobelaka na ba dossier oyo l'État congolais asalaka soki mutu azana likambo okena l'État akofournir yo ba dossier donc ça ce sont des jugements oyo ganya ye bien ya ganya yo oyo nga na ganya katangu nyonso oyo ye afunda kanga ngai ata mukolo moko te na funda ye me ye mutu afunda kanga me ngai mutu na ganyaka voici les documents mekana ko expliquer biso yena papa Dimonekene boza ndenge nini papa Dimonekene mwasi na ye azana ndako kuna tozali leki na kulutu mwasi wana Angélique ye abotami na tata kulutu nga na botami na tata leki tozali bana ya tata moko papa Dimonekene abali Angélique azalaki na grand frère na ye akufaki grand frère Angélique grand frère nanga parce que tozaka ka tobotami na tata moko tata moko grand frère wana abali lipe na famille na biso parce que biso bamanyanga tobala makaka biso na biso grand frère wana ya Angélique tanga ye ko bala na famille na biso aboti susu mwana moko kombo na ye Mahema Jean mwana wana siko akomi na famille na biso abotami pa grand frère nanga abotami pe pa grande sœur nanga na ndenge na biso na manyanga mwana wana to koli na mboka ngai na yaki awa na Kinshasa awa Fazer na banda ko vanda na l'église awa ya Saint Thomas nakuta ki grande sœur nanga Angélique awa na Kinshasa na Dimonekene mukolo moko te na monaka Angélique alukinga etanke leki na ye mukolo moko te na monaka Dimonekene alukinga etanke semeki na ye a ce temps là nazalaki nanga mutu ya pasi ya koluka luka Menzambe atika kabana na yete ngai na ye ko banda nzela na ngai ya Brazzaville nakoko pesa ba detail nyonso te nzambe apamboli ngai na somi mafilu pangu nanga kuna na se na de bonhomme na ye ko somba
na kisenso namoni il faut na somba na matete na sombi na matete na bengisi bapara nanga papa nanga na mama nanga na leki nanga iwana ba wichi mboka ba ye awa ni Angélique sikoyo lokola aza mutu ya ba intérêt akomi koluka leki na ye parce que ayoki ke akomi na esika ya kolala awa na moni sikoyo Angélique akomi oyo ekomi ndaku na ye akosala une semaine awa akosala 2 semaines awa donc ndaku na bango kota bima parce que ngai siko nazwi esika ya kolala na eloko ya kolia wana sikoyo na moni lokola musala ezoko progresser tika na bengisa mwana wana tikala kina mboka oyo grand frère na ngana grande sœur babota mahema Jean azoko kata bambila aye awa na Kinshasa na tena ndaku oyo chambre salon na tiaka ye chambre salon pour que to sala na lakisa ye musala banda ko sala boye namoni bon lokola yo otikaki mwasi na mboka mwasi na ye selipa na mboka na biso kaka kuna na mwana nazali obligé ya kobenga mwasi wana na Brazzaville na sombi biloko nyonso ya libala na Brazzaville na zwi mwasi wana na tindi na mboka zonga na mboka zela bato baya kobala yo kuna na ye na Kinshasa awa na tindi nani na libala wana di monekene na Angélique j'ai dépensé mes fonds bakende ko remplacer famille oui bakende ko bala libala wana etanke famille ngai nazana tante ya Angélique kende papa di monekene kende na bengi mwana wana yaka to bandi ko sala musala na ye ko constater vol bino bozali na Kinshasa awa ezali mboka ya munene ba vente koko zala boyete et puis biloko nanga ezali écrit Matondo Mathilde adresse Kinda tout ça c'est bien écrit ngai na sombi na poto enveloppe oyo na sombi conteneur ya ba enveloppe na conteneur wana na sombi yango na 5000 conteneur wana enveloppe moko na koko calculer na koteka yango na 5 francs mais enveloppe nanga oyo bakomi Matondo Mathilde mahema jasi si ayibaki akeko tika pa di monekene bateka kango kuna ngai distributeur exclusive na zoko teka na 5 francs biloko na ngai zoko tambola na 10 francs même combo même adresse ça vient d'où mwana azoko yiba biloko na conseil ya di monekene yibaka lere yangoyo yibaka mbongo oya kopesa kanga na stongo asombela kayo mapango na moni faillite na ye alobi bon lokola faillite ekoti tokene na poto na salela ye mikanda nyonso tundenge azawana azana ngoji mahema Jean na ye awa poto kende lobi ye nanga na poto navanda kaka awa ngai navanda ki na porte oyo porte navanda ki awa porke na yebisa yeke lobi toko kende na poto navanda ki awa pona ya kosombela ye biye mikanda nyonso azana ngo nana azana mikanda nyonso dimonye kene be mahema azana mikanda ya poto to sana na poto kene na ye na poto na moni tako na vandi awa beau-frère nanga vandi awa lobi non mama nanga kufa lobi comme maye na poto te makambo azoko sala ko comprendre ngo bien après le même jour na zonga na Brazzaville lobi nango na zivole ale na kenga moko na tika ye na yebisa kaka leki nanga na beau-frère nanga tala makambo na moni na film na moi boy na ko mayeli susute tangu na kei na ye ko zonga le 8 décembre 2014 makambu oyo ebandaka le 10 janvier 2015 na ye ko remarquer vrai vol dépognon surtout a sokoli yango biloko nanga moko ya kombo nanga moko na soko kakoteka ngote oba ko yabda dépôt na boutique nanga yo leki cher mais biloko nanga nzoka biloko ozo yibaka ozo kende ko teka kana moins cher dépognon so esukami na ye na ndaku awa na tuni ye alobi mama ngai moko te na yibaka biloko na kende ko tika kona papa ni monekene to teka ka ayibisa kanga na yibaka mbongo na yibaka biloko to teka asombela kanga mapango eza bongo na yebisa ki mwana teke ngai na kepadi monekene na tiki ye awa na ndaku to mema ni na leke nanga na bengi papa di monekene grand frère to sana problème te
à ce temps-là ya yebiteke ye ayebike ayibaka pananga menga na yebiteke ayibaka nanu pananga. Après le développement de l'enfant na koyeba na bengi papa di monekene grand frère toko kutana boye tokutani awa na Sainte Thérèse esika wana grand frère nangai azana maison na teka kama sanga oyo tribunal mwaba maison eza wana bateka kama sanga na bar to vandi wana to meli mwakoka na tuni grand frère mais mwana mahema azana ndako kuna na constater faillite mais ya lobi nangake yo muto yebisaki ayibaka mbongo ayibaka biloko botekaka apesaka mbongo pana yo sombelaka ye mapango. Est-ce que koko pesa ngai mikanda na ye ya lupangu ya mapangu ya lobi nazaka kana mukanda moko na ko yako pesa yango lobi na 10 heures ngabi oui merci ata moko ezali épreuve ye akeyi biso peto zongi na leki na ngai na ye ko kuta mahema awa na ndako na lobi ngana witi pa grand frère limonekene na witi ko tu na ye wapi mikanda ya mahema ya lupangu ye alobi azaka kana moko te mama nyonso ezapa na ye kutu na mbongo na ngai ezapa na ye. Est-ce que kokende ko zwango mama pesa ngai tike na 8000 francs na pesi na mwana akeyi po akende ko zwa mikanda na mbongo papa di monekene mwa tanga moni mwana alobi te toko saye kaka to sala kaka acte de vente ya lukuta na kombo ya makangu na ngadi bakondo nkazi Julienne. To sala kaka acte de vente ya lukuta na kombo ya makangu na ngaba bakondo nkazi Julienne. Mwana pe ayoki basali pe mikanda wana basali acte de vente mwana yelinga acte de vente na tuniye oyo acte de vente sombela ki mapangu bie lupangu o apesinga kaka moko mususu etikali kuna bongo mbongo alobi mwana na ya poto asalila kango provision akolukela ngango après. OK wana ala ki dimanche lundi na lobi na mwana il faut que ndeko laksanga yi mama oyo atekela ki yo lupangu bakondo nkazi Julienne ngai na yebiteke asetala na yeba kiteke makangu ya dimonekene nazoke ndeko yebela ngo na njili na kimbanze keba ko panza libala ndeko na yo oyo panza libala ndeko parce oyo za likangu ndeko na azana libala papa di monekene keba oyo panza libala ndeko na ndeko nanga ayebi mwasi oyo si babota kutubana mibale moko akufaki deja moko azali loke mwasi ayebi ye likangu papa di monekene oyo za makambo soki ngai na yebi ye seko ndeko nanga pe Angelique ayebi ye parce que baboti deja bana ndenge nini akoyeba yete aza kuna na kimbanseke tangu to komi kuna na yebisi na ye mutazo ko mema biso Jean Mahema ndako yango yango oyo tokoti mama wana pe très gentil apesi biso bakiti mama yo de mama bakondo ngasi Julienne oui ngai mama bakondo ngasi Julienne biso to ye pa ina yo yebi mwana oyo nazoko lakse yesiko oyo Mahema Jean na yebiete yebiete ndenge nini mais yo muto tekela ki ye lupangu yo bakondo ngasi Julienne tala acte de vente salela ki mama wana aganga na lupangu balabala ya kimbanseke etonda esika toko bimela ezate moyibi ngana tekela ki yo lupangu na zwi mwana ngabio kene na voiture biso to tikali kuna mwana ke na voiture ngabi mama na komisi ko bondela mama wana ngabi mama tika kaka yo lokola otekela ki mwana lupangu te tangu susu mwana soka bosani soki ndenge nini zela nakende ko tuna susu mwana na bimi na lupango nakeko tuna mwana azokolela esika na yebaki ke bakondo kasi Julienne azali makangu ya papa di monekena lobi boye ye ndeko oyo zotanga hema abanda ko bombisa mbongo na mbongo abanda ko bombisa ndeko hema pe azoka mbongo nyos ma tikala na $250 oyo papa di monekena alobi oyo ye tango kangisaka hema na mahema na échangeur asaki document bokende kozwa $250 oyo yazalaka nango oyo yazoka kenu yango wana ebandi boni okomotunda bato bakende zoka biloko na ndako na ye bana kangi mapango pona nini moyibi akotikala kaka moyibi ngai histoire wana nyonso soki mwana yebisaki ngai te mwana tangu na witene na kimbatseke est-ce que yo oyebi mapangu oyo di monekene asombelaki yo oui na yebi yango osko koko lakisanga yango akeko lakisanga kimbanseke na keko kuta deja na kimbanseke papa di moneke mwana o ayiba mbongo apesa na papa di moneke na simba lupango atongi achaba locataire yo na age na yo
toliaka na yo esika moko ozali conseiller ya famille na biso mobimba ozoko encourager moyibi ya ndenge wana ozali nani papa Molière pesa ngai réponse yo nde totia responsable na kati ya famille na biso conseiller na kati ya famille na biso mwana azoko yiba mbongo azoya kopesa ngo pada yo otsombeli lupango otongeli yendako otie ba locataire mwana wana asalaka pa mamaleki na ye bolina mamaleki na ye pe boye boswana te oyebisi yete ozali nani nga mituna eza pa na nga yo eza pa na yo parce que ngelo nga ezokambusa ezali boye mutu ozoloka baliaka na ye mutu na sa beau-frère na yo mwasi na ye aza ndeko na yo dans bozaka ka famille donc il faut otambola kaka en famille place ona kutumamba ki bokilo o ki mobala ndeko na ezate boza famille boni bokoma na niveau bokomi lelo boye ya kobenga na komisi biso boye encourage ki mwana ayibaka mbongo akende kopesa kapa na ye na ba carte ya biloko bateka kapa na ye voici même l'adresse a changer même biloko batekaka ya ngai Matondo Mathilde na sombi na poto mais ezana adresse ya Dimonekene société ekoma ya Mahema voici moi je parle avec les documents to vérifier là non ah to moni bakomi Mahema oui mama bakomi awa bis quartier 13 commune de Njili numéro à téléphone 09 99 24 29 47 numéro on excusez à nani et puis adresse aux à nani adresse ya Dimonekene numéro ya Mahema Jean établissement ya Mahema Jean ngai na benga kyo na mboka bateka kaka biloko ya Matondo semence oyo azoko yiba akeko tika kuna na adresse batekelango yango na yebisa kyo enveloppe oyo ngana sombe ngona poto na $5 na koteka ngome na $6 mais ezoko tambola na seko mafi $1 yangai oyo bakomi kombo na ngama Matondo Mathilde ce qui est volé par Mahema déposé par Dimonekene mama na nina tuna pe boy muke ndeko wana Mahema Jean sikoyo aza wapi pona kotalisa bino ke motema mabe ezali mabe ngai na longola mwana wana na musala na bimisa ye na ndako oyo na tiaki depuis mbula nini depuis le 10 janvier 2015 ko oyo za ko mama na mikanda na lobaki na ye kende pa Dimonekene kote boyibela kini kote bombisa ka pembongo ti sikoyo mwana wana azana yesika te Dimonekene pe azwa ye pe te na ndako na ye bakendeki kovanda na ndaku ya mamaleki ya mwasi na ye na Kingasani comment Mario ba terme wana pepa pas signor so donc azaki patron melilo mais patron auto benga kabiso na bamboka na biso ya manianga de kangala bonga yo yebiye oyeko kuta mutu azwi deja yo lingi oleka ye mais là yo pe landa ye pe mutu wana pe azwaki na pasi yo pe landa marque le pawana banda na longola mwana wana na musala na mona kaye akoma mutu ya pasi nga ye mwana Dimonekene alobike mamaleki wana azalaki distributeur ya ba produits agricoles na moni wana video soki penza nazala ngai lokola bango mbele nazo lakisaka ngo na télé na télévision moyibi wana pe aya ko sala kaka manevre na ba boutique ya batu mususu oyo nga na fournir biloko pour que akende ko tekuzula pe baba ninga il travaille seulement comme ça Dimonekene le biboui omoni awa batu ba Rolanda biso na Congo puis libanda mboka ndu za boy na minute oyo monde ate ba Rolanda biso likambo za boy papa Dimonekene a reconnaître que ndeko wana mbongo ko bandeko futa ye oyo bandeko futa ye abandeko bombise pa na ye si yo komi na niveau ya jalousie comme yo ndeko na yo moko soki pe ndeko na so pe bana o azaki na poto atiki kosomba lupango te oyo ye mwana zwi chance kosomba lupango nde yo komi jalousie de na Congo benga ki fiafita na motema pose loko ya ndeko ya mwana na ye c'est ça ye Dimonekene azoko lobake ndeko nanga atikalaki kosomba lupango te ye na kedeko yebisa ye ba secret ndeko nanga tala nanu lupango oyo esomba kinani ye Dimonekene kedeko lobake ndeko nanga tangu nyosa zalaki na poto asomba ki lupango te lekisa nanu lupango wana so na zalaka na Brazzaville bien construit esomba kinani filme nanu lupango oyo esomba ki ndeko nanga ina poto donc nakeda ko pesa ye mikanda ndeka mesana ko yiba mikanda ya batu ndeko nanga na poto azanga ki kosomba lupango te ngai nazoko loba boye mwana na ye asomba ki lupango te mikanda ya ngoyo ezoko loba boye asomba ki lupango te mikanda ya ngoyo na kati ya échangeur tangu to sambi yo boyebi ko tanga botanga bien
di monekene na mukanda azokoloba boye mwana nanga achaki kaka $8,000 mais lupango ne soma maki na $32,000 zana mwana ya ataki $8,000 na lupango oyo wapi ya Kimbantseke Mumbamu na zana quartier nini na Njili na Mumbamu na 25 donc quartier 13 be wapi quartier 13 na Njili donc mwana ya ataki $8,000 yangoyo na makomi lupango zana valeur combien $32,000 yangoyo esoye koma mi awa ye moko di monekene na mukanda azokoloba mwana na ngai achaki kaka $8,000 azokoloba ngo le 10 janvier 2015 biso toza na problème te ye mutu afundaka biso tofundaka ye te oui to continue na tango ye mkiambi di monekene mwana na ye akomi nyonso oyo ezokoloba ke papa na ye pe aza moyibi e mwana yaya na bango achaki kaka $8,000 mwana na ye mutu azokokoma OPG atangeli biso nyonso ngata muna yokike ya mimi avoka ngapi avoka nanga foya avoka tango ye kotanga batangi bango moko bango bibale ba confère balobi c'est bon to signer biso nyonso di monekene a signé enga na signé mahema a signé nkiambi a signé le 10 janvier 2015 to kabwani wana avant ko tukabwana balobi na ye fo akota boloko ngabi di monekene akoko kota boloko te d'abord azali semeki nanga d'abord azali mutu ya famille tango na kokotisa ya boloko ekoloba nini eko simba te soki olingi te di monekene akota boloko futa mbongo nga moko na futaki $100 pour que di monekene akota boloko te yango wana ezokosala ngai pasi bolingo bandeko bo changer mitema bolingo ezokomema batu na pasi na futa $100 di monekene akende kolala na ndako le 9 wana le 10 to yeba silisi mukanda oyo bakateli bango amende il faut bafuta $100 ye moko ma fille abenga kanga ma fille ngai na sana mbongo te mbongo tikala kina ndako okoko defisa nga mbongo na futa nanu lobi bongo baya kozongisa ngo ngai moko pe na futi susu ba amende wana na tongo nango le 11 di monekene atindi nkiambi awa na ndako aye kozongisa $100 wana oyo bafuta ki amende oya boloko ngamoko kaka mutafuta ki yango na ndenge ya kifamille bazongisa kaka $100 oyo akotela kika amande kaka tokenda na biso tokabwana osambi na Njili na tripe condamné toujours avec des épreuves là nani aza condamné yobe yi monekene condamné toujours condamné à l'échangeur condamné na parquet ya Njili condamné na TGI ya Njili condamné na tribunal de Njili. J'ai des documents. Siko na Cour suprême. Mama, nani afundaki muninga nani akomisa dossier Cour suprême yo obiye. Mukolo moko tengai natika la kozwa dossier na kena ngona Cour suprême. Ye moko kaka tango akeko funda ngai na parquet de Njili. Na parquet ba condamné parce que ba OPG ba déposer ka ba dossier oyo ba sambeli na kati ya tribunal. 8,000 Joseline ya chaki kaka 8,000 mikana ezolo babongo ngai na chaki na 32,000 ngana chaki combien na chaki $22,000 donc nana za poto ngai mutu na poto yi tokenda kakosamba kakuna lelo ye ayeko benga tokomi wapi mais ye azalaki kuda le 27 le 17 la Cour suprême jugement elekaki ye mutu afunda kabiso ye mutu akoyeba tokomi wapi ayebisanga tokomi wapi mama mbote papa yo za nani pa mama Matondo ngai nazaleki na ye uzaleka mama Matondo okay yo na makambo oyo ute koleka awo makambo tu oyo batangi awo nini oyo koko bakisa oyo mama Matondo alobite ngana koko bakisa eloko te papa ndenge ye di monekene alobi ndenge mwasi na ye alobi tokutanaki na ye na matanga asenga permission ke ndeko beta ndaku na ye batole ngai leta na monaki répondre imbécile par un silence na pesa ki réponse te po makambo ezalaki andaku te ezalaki kuna pa leta fala ke ndeko sala susu audience kuna bakutana mama Matondo pa pesa ye permission bakata mikanda oyo basalaki liboso bazo mona biso tozoko mikitisa yango wana bazo mona ke lokola bazaba yangwe donc toza na toro mende biso toza ba yangwe ndenge babokelaka biso na respect yango to benga ki bandeko na ye po toza famille to salela ki yango na sikoyo mana bokebi nyoso télévision za ngonga pena message za ngako pesa sikoma
papa ngai naza na makambo ya koloba lisusu te ye di monekene aza na eloko ngai nakokoka anvie ye te. Au contraire ye mutu anvie oyo anga abebisi meme libota bazokolanda ngai ti bamanianga bayebi aza na eloko te oyo nakoka anvie ye mutu anviaki ngai na babien nanga malgré tu nakutaki ye nga fazer mais envie onga na ye kozwa na ngolu ya nzambe akotisi mabe yango ekomeli boye na famille yango nga nazokoloba boye ye di monekene alobi ke ngai na nlevaki ye natie ye tumbaku na zolo na nlevaka bato akoprouve nga yango devant tribunal. Il faut approuver ngai makambo oyo nyonso oyo bango balobi na kati ya mukanda devant tribunal. Makambo nini oyo bango balobi oyo bakosi na leva kabatu alobi okangaki yo yani na échanger abona bakosi ngai na kangaki yete leta ye moko muto akendeki kozwa ye na ndako na ye na échanger nga naza na nguya ya kokanga yete awa azokoloba ke bakendeki kozwa nga na kendeki kozwa biloko na ye. Papa alobi ke bata parquet bayaki na bato bayako za biloko na ndako na ye. Oui, c'est ça. Mais parquet azali nani? Parquet azaba tondo Mathilde te. Parquet azal leta. Bango lokola bazana makasi ya kolukela kaka problème. Ngai nazana makasi ya kolukela ka bango ba problème te. Soki ezalaki kaka ngai likambu oyo meme yombele oyebi yango te. Parce que eza famille. Mbele efina kaka na ndaku. Ndenge ba jeune bazokoloba ke tiana se. Mais chaque fois bango baza ba jaloux ya vina ngai awa bako prouver ngai esika na enlevaki di monekene awa bako prouver ngai esika ngai na lesaka ba juge awa bako prouver ngai esika ba policier na tambola kana bango. À nous revoir au tribunal. À bientôt. Oyo baza bakoko na ngai ngana bango babotami na libota na oya biso menazo yoka mawa ndenge bazotungisa bakoko nanga banda kotungisa makambo oyo nde eza boyete soki bayokelaka bango be bayokelaka noko nanga makambo nde eza boyete donc un message na Kongo na munoko na bino donc kiadi mfoti yena mamo mabeti sala batekolo bami donc kizolele diaka ko bena tungisingi batekolo bami bayambula mukwamisa batekolo bami bavwanda nie kadi bao badidi munzo yayi banuini ni munzo yayi donc kiadi de tukumpana mukwamisa batekolo bami kizolele diaka wako o tekolo bami ebuna ebu kizoleleko basuka ho kizolele diaka ko monobondele. Eh ben voilà, to pesa ka droit de réponse na mutu nyonso o batangi ya onto lo bagana bato avant o mema biso na justice ya ko senga droit de réponse o imputation dommageable yo comme juge pour nous définir infraction. Merci na bande konanga tout to kozela kaka ba résultat to milengele to ebi mukolote to ebi ngongate to kozela nyonso avec espoir que ça va donner selon la volonté exprimée par le peuple le 30 décembre 2018. C'est notre souhait. Merci. Botika la branchée, tout mon ami Nambalassim. Merci.